Bon, c'est là, j'ai un micro nangai. Micro nangai. Nazotala nani kotoyo on a la sample. Soki tokolinga na solo alléluia tokomona nkembo na Yawe. Soki tokolinga na solo alléluia tokomona nkembo na Yawe. Oh kembo 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 tokomona nkembo na Yawe. Salut mes masters. Bonjour chez vous, bonsoir à tout le monde, bonjour. Bandeko nangai, bandeko ya Sage ya Mboka, bandeko ya Aigle, c'est officiel TV. Naye pona moi mise au point, moi analyse ya muke, boyibika kandegi zalaka. Donc après presque beaucoup de temps oyo, tout le monde a bino live boité. C'est suite il y a des déplacements et suite il y a makambebele, des démarches. Lelo naza nabino en direct pona tomekali susko solo la moi muke. Naza sirke na postaka bomona na komi et puis ba oya oseka to seki, ba oya commenter to commenter, ba oya ko aimer to aimer, ba oya pe ya ko partager to partager, ben sauf que pona bima susu boy na réseau et zinga moi muketa na ba raison moko personnelle et puis professionnelle. Mais lelo vraiment nalingaki na solola na bandeko oyo bozolanda biso avant déjà to solola boye naza siko na Paris et kala mingi te tozokutana pona nduleya kulutu de Souza Santu mongongo elengi na la Marbrerie na Paris. Donc kala mingi te tozala wana ebele pona concert ya kulutu de Souza Santu mongongo elengi na notre père, notre vieux Juna Janana azobeta lelo na Montreuil. Donc naza na Paris tozala na Montreuil toyoka musique, hein, musique ya ba vieux, musique ya ba kulutu. Merci beaucoup. Donc toyoka penza ndule oyo ekobeta malelo avec notre vieux de Souza Santu mongongo elengi. Jacques Chamba, Messi Jacques Chamba, l'honorable master ya Aigle, Aza Aigle, Jacques Chamba, bon séjour na yo na Congo. Toebike donc bino penza na kati ya vision ya chef de la République, chef de l'État, président Fachi Beton, bino vraiment bo kotiango makasi nazomona Jacques Chamba Messi master nangai, nazomona président Mike Alomba, nazomona Mike Toanga honorable Boza Ebele, ba Clovis Bukalengo, ba honorable Etienne Etiki Mbukusu, ba bon courage na bino na ndenge bozobunda pona mboka, tous derrière notre chef de l'État Fachi Beton, tous ensemble et vous s'enrôler, hein, bandeko, vous s'enrôler, vous l'avez exemple, il y a ba honorable Nabiso, voilà, na pesimbote na Ricky Pingi et pourquoi pas Mosiana Master ya Aigle à partir ya London, kuna, Boza Ebele, Paka Mawika, Guy Mawika, merci P, Bambote Nayo, Binonyoso, Place Bouzali, Mère Safi,
et pourquoi pas Koko Kitoko Boza Ebele naye pour na mise au point nalinga kito sur la moi muke sur makambu oizo le Canada si bomona ki tango na komaki sur arrestation na komaki na ba réseau na ngai plutôt na publia ki pe na ebisa ki batu ke donc bovandi na bino surtout bana basi bolingi babilo kwa mwa mingi donc bovandi na bino kaka boye boboyi même kolambela bana boboyi même ko sukola bana boza même na tante ya kosala makambo mosusu bovandi wana kaka pona makambo ya bato bozovanda wana kaka pona koloba makambo ya bato bovanda wana kaka pona ba vie privée ya bato eza ko distraire bino au lieu ya kokende de l'avant bato ebele bazozonga nsima po balingi kokipe ba vie ya bato. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ya koloba ezalaki neti pona babiso boye toloba te namonaki na ba réseaux sociaux ndenge bato surtout bozomona ezozala publier ezozala partager à chaque fois lelo ngai pe na ye po tomeka kosolola. Pourquoi na ye kito solola puisque namoni que après avoir kotinda nini convocation et pas il y a maniqué au bino surtout boyebi biso totala yeka na ba réseau on dirait azalaki na mandat d'amener ou esali ke bazwaye mais la façon dont ba yeko memele la ye wana na ba vidéo tant na talaki na monaki non il faut na les cas pour na mekali sous ko solola na bino bo comprendre que naza pa na ngaité donc voilà nalinga na lobela yango nalinga ki pe na lobeli sous puisque na mona isu message mo weleki na ba réseaux sociaux que bakangi maniqué bazo senga bambongo avocat sengi soki $1500 et puis bakomi bato ya poto boza wapi pona kosunga nalingi pe na lobela yango donc na meka ko sala analyse sur ça et puis ba conseil des sages pona makambo oyo na ozana ta moi mingité pourquoi puisque nga ba vie privée abat na linga ngo penzate donc na ye na conseil des sages étant sage ya mboka mais na ye penzate pour na ba vie privée mais na kati ya ba masolo oyo na linga ki surtout déjà pona banda koyebisa bandeko oyo tondeko oyo a publier na réseau na ye avocat zo senga $1500 pour na maniquer eloko oyo ebeti mutema na ngai ezali tango akomi batu ya poto boza wapi avocat zo senga $1500 tout ça eloko moko oyo biso ba congolais to e barate eloko moko oyo biso ba congolais to koka kotia na mitute eloko moko oyo biso ba congolais ti de to za ba ignorant eza ba buzoba oyo to sala na ba réseau ti lelo na ba âge to za nango na ba respect to koza na ba discipline to koza nango na ba qualification to koza nango mais to zo makambo nyonso to oyo buzoba to tiana mitu na biso eza na batu mususu pona bango bakosala ba bêtise nyonso to balingi kosala po batu moko boye baya kovanda bakoma koyoka ba mawa na bango. Donc il y a certaines personnes qui pied à sali bêtise na ye et yo vani nanda kuna yo tindi même pas ça la bêtise mais tant au koma devint fait ba komi ko luka batu o même ya yebi ata bango te po ba ya na ba bêtise na ye ba ya ko apporter aide et tant boko marabilo ko bongo bo mona pe batu mususu pe akoti na mawa mais entre temps un mususu a critiquer qui déjà na linga bato ba bato vérité na linga bato ba zaka soko za faux bazoye biso penza ko za faux na linga moto azaka soko za vrai azoye biso ko za vrai. Merci beaucoup. Nalinga bato o ba hypocrite te. Nalinga bato ba sala ba semblant te. Na vie il faut toye ba ko sala part des choses. On est tous là lokola bato oyoyo toye na mokili mutu na mutu uti na famille na ye mutu na mutu azana makamu na ye uti ko sala merci na yo biti matuba merci. Mais to koma na ba makamu susu il y a des fois on dirait to surtout quand to yeba biloko to sala raté on dirait to surtout quand to yeba makamu to lo baraté biso ba congolais to zana moi buzo ba ebele ke mayele oyo to kanisa to zana ngo to zana moi ba laisser aller ba makamu susu o biso moto le makoye baté na mona yeba to surtout ba publier ki maniqué a sur 100% ya publication na ye na koloba ta 90% ba critique ki
bon quelques bateaux oyo bazaki pour y peut-être pour balingi polémique bolingi kokota ba vie privée ya bateau obosani même ya misusu ko zakana ndaku na bana obosani ya ona lobai ke so eza pona bana basi ebele basala biloko ya bongo bazala bana basi bazata ba mibali na ndaku te bozana ba bana oui mais bozana ba mibali na puisque na limite mobali ya koko ndima mwasi avandi na eka na ba réseau pona ba babuzoba et au bazaki pour Cindy ba critiquer maniqué et la plupart ya batu bazaki c'est pour Cindy ba critiquer ki maniqué na minute oyo maniqué ba kangiye avant na lobela ningi ba kangele lié puisque ningi ba kangele lié na sepeli nango penza te c'est notre sœur à nous tous en pays moko oyo on dirait ba misusu bazala ra moi likolo ba misusu bazala na moi c'est yango wana na sepeli penza nango te na ndenge boye ko zwila moto mais bref abanda ko mériter quand même akende au samba pour na ba propos ozo bimisa ya makambu oyo ya vie ya batu ba propos ozo bimisa ya makambu oyo etaliote ba propos ozo lingo bimisa na makambu oyo yo il faut kiper peut-être bandika na yo to kiper peut-être ba mapa na yo to ba mbisi na yo mais yo lingo kende ko kiper peut-être piscine ya batu du fait que bolingo kokota ba makambu ya batu sans pourtant boye ba loi ezaka ndeni ni makambu ekenda ndeni ni so ina zolo ba pona moto na loi ba benga ngoni ni za na code nini sort nango ezaka ni du fait que bolingo koyeba ba biloko wana te boloba biloba loba na ba réseaux sociaux étant bozo ba biloba loba bo remarquer 1 million de personnes ba vendu wana po baza bata songi 1 million de personnes ba vendu wana po na biloba loba et ba tu bazo commenter bazo WhatsApper ya bango ba maloba. Allez, yo zo pesa nguya ya continuer ko ba bêtise tout ça. Na komai na ba réseau tant batindela qui mandat d'arrêt na komi na ba réseau na lobi même ba preuve puisque bino bolingi makamba batu. Pourquoi bolingi ba vie privée batu? Zala na ba preuve. Zala na ba preuve ba biloko banda ko loba. Boloba bateka kenga batinda kinga inga balobela kinga tout ça puisque tant to yaka na ba réseau bo to zo ba photo contrôle ba langage na biso. Oye po olobela mutu est-ce que makambu ya mutu wana italio est-ce que vie na ye italio asala malamu asala mabe est-ce que yo italio vraiment lelo yo bazui maniki yango bakangi na yo mona ndeko mona ba réseaux sociaux puis na ngai na kende pena na page na nga normal o na tiaka na ba vidéo du fait que zo zwanga moi temps et puis na za pa na ngate yango na yeka na live direct peut-être mbala sima mais ngali ngate so yini nese le kito continuer na ye namoni ndeko wana bakangi manike avocat do senga $1500 bana poto to souteni bana poto batinda ki manike yake kota makambo bato faut bozala sérieux omona pe mususu en tout cas nzamba pambola yo mutokanisi mutu tango ngana zwa problème bato balekana ba réseaux sociaux bana poto bakende ko aider mutu tabolo bana ya poto ba aider mutu asali ba bêtise na donc mutu mobo akia asali buzoba na ye bakangi ale bana poto ngo bo raisonner bana poto ngo bazala banani ba Macron to bazalaka ba président des États-Unis to nana ebisaka bino so mwana moto aza na poto c'est-à-dire ayaki na poto po soka vandi so moto mobo ya sali buzo bani na Congo ndeye ya kipeni ya na ni leki na ni famille na ni bato atika na Congo na basi na bana na baona mibali na bango po akende ko bimisa mbongo na epesa moto buzo ba pona makama buzo bana bango bana poto bino bozo ninga lelo bosala appel pona bango pour avocat ya maniki asengi soki $1500 bana poto wana est-ce que bango ba na vrai boy maniki ayebi bango non bakoko aider mutu azana problème SOS ya maladie bako aider mutu azana problème moko ya likamo oyo ke koko tuta mitema ya batu oyo mutu na ndenge na ye azana don ya libéralité peut-être akosala ngo mais bakoko aider bakoko sala makambo pona babuzo ba ya batu te batu na batu bazo c'est-à-dire makambo etali yote okoti yango makambo etali ngai te na koti yango na zwi ba problème na batu e ba okanga ngai nde biso to ya na aide to ya kopesa opo biso ne to tindaka yo alors Congolais bozalaka mayele ko tozalaka mayele ko tozalaka mayele tozala ba race ya batu moko na kati ya Congo na biso ondenge misusu baleki misusu na danger ondenge misusu baza ba influent ke batu mususu mais na vie réelle boye au mona moto aza na elo côté azaya elo côté atikala pe kozala elo côté mais to limito mema ba influence moko c'est-à-dire moto asali bêtise na ye allez bokomi ko benga bokomi sala ba appel de fonds pour bokendo soutenir bêtise moto asali Congolais boye beloko ni bolukaka
tokoki ko bimate, tokoki ko yate, tokoki ko soutenir tes bêtises, tokoki ko participer na ba bêtises ya batute. Soki ngai na sali bêtise wana esali ka ifana kene na yango na prison. Soki eza po na ba vie ya bachadi na koti makambo etali ngai te ya batu. Nakoki jamais koya kosenga ba aide epa ya batu po boya ko pesa ngai po ba soutenir. C'est bozo soutenir nga na buzoba. Merci à toi Likoko Mboto Sukali. Bozo soutenir nga na buzoba. Eloko oyo notre sœur Manike asali eza bêtise. Na ndenge ya sage ya mboka, na ndenge ya conseil des sages eza bêtise. Moto asali bêtise faut boyebise que osali bêtise. Soki moto asali buzoba faut boyebise que osali buzoba. Puisque koswana eza normal, bato mibale bakokoswana so bayokana kite. Na koswana toyebi na biso ke mutu mususu azaka munoko makasi akope kokosela muninga makamu. Mais tant bozoya na ba réseaux sociaux po oya ko étaler vie ya mutu o peut-être yomo ozata na ba preuve nango te. Mais na loi eza danger. Et lelo tango lobi baye bakangi yo bakomoke na yo ali bato moko bakoki koya po ba ndebisa bato comment est-ce que bokoki ko sala po ba bimisa mutu abongo. Tozo bimisa po ya ko finga lisusu. Tozo bimisa po to sepela na makambo asalaki, tozo ninga to futa bambongo po to yokeli mawa. Soki boyokela ki mawa. Soki bobandai kozala na mawa na ye, pourquoi pas bobandai ko pesa un conseil avant ba koma na niveau ya fondé na justice. Parce que capable étant alobi ba bêtise wana, bengi na ba privé ke abui bokobe bana mefo ke ba omoni réseau tout ça, les kak mbangu na réseau si retirer à taba maloba oloba ki senga taba pardon beaucoup ko salango mais ce bo bande ko appuyer ya zo loba bino bo chaba j'aime bo chaba like bino pe bozo finga bino pe bozo bakisa puisque congolais ta ebi mutu te ayina déjà mutu oyebi mutu te moyini so ba tunia sala onini oyebi pe dikambo sala ote yo mo pozo kama nga pe na oyeba telo onini na yinele mozo continue ka ko yinaye to cha sikoke Manike azaki na raison ya ko finga peut-être Sindi. Siko biso na babino to appuya ki Manike na ba raison finga Sindi. Problème nini biso na babino to zaki na ona Sindi. Poto appuyer Manike po finga Sindi. Soki Sindi lelo akoki kozala entre guillemets madame ya Koffi Olomide. Etali biso ba o tozo tala TV, to tala bango nanini. Etali biso, eso tali bino nanini. Toza ebele nde toza wana nde bovai na ba réseaux sociaux bomo na ba histoire eza makambo ebele mususu ayebi ata papa abota ete mususu amona ata mama na ete mususu ayebi pe bande kone mususu place babima te do ya bino bo kipete problème na bino bo vanda place moko lelo bakangiye bokomo luka bato babimisa bambongo 1500 avocat 1500 Maintenant, on a fou au finga batu joie de 1500 tchadien na banque bombi sambongo pour ce bakangio au foot avocat pour bakendo samba. Donc bolongo rabaje oyo ezarake oleki na réseau sali buzo banayo tango ba okanga yo bokomo bena bana poto boya kosunga bana poto boya kosunga na ina bisabino poto ezara banki te. Poto ezara banki te. Na poto so salite ba futo te. So za mukanda te o sali loko te. Poto ezaka banki te, bokoma bovandi boye bana poto bazaka ba congolais. Bana poto bazaka ba botama na poto te. Ata to botami na poto, so to botami na ba famille congolais, toza ba congolais. Ba poto ba biso to yaki koya na poto. Toza ba bana poto ya poto nde bokanisa te. Ta bobenga bana poto bokanisa poto ezani. Ezaka l'état congolais chaque mois opesa mbongo po bana poto bazaka poto batinda bato basala bêtise na Kisasa. Bosali babuzo banabino kuna apela brosala ngo bana poto na bobota papa mo mama moko nga tiki baleki na nga famille na nga na tindi ba mbonte na tinda monga buzoba ya mutu mo asa buzoba na epo botie SOS c'est-à-dire que to aider mutu yo puisque bakangi mawe biso to pesa bambongo tango afingaki nga na zala yite tango bakangi bana poto bo cotiser pour avocat zo senga mo papa na nga na tinde mbongo te mama na baleki na una ebite so baleni. Ale individu mo bo asai buzo banaye baswani alors quoi ndeto vana na Kisasa wana mama na nani na mama nani baswani ba omba na famille na quartier na ba biso to ke pesa mbongo po ba baswani bozala ba malade ba bande ko na boni bisanga emotion na zo so la mboka to na zo ba sagesse na linga ya mo bato ba koma na mo kanda quoi et à mon photo benda conscience na biso
Yo o ya musozolo ba ke non bakangi manike avocat $500 $500 bana poto bo soutenir tout ça yo moko ta muso okufela même papa na o batukutu ba pesa ata moko te do ba edara na buzoba te ba bimisara pe na buzoba te. Il faut que ça la part des choses. Et ça le roi montomo peut-être un problème na kanda na ya meli poison to chabon ameli poison ngaba ebisinga ke ameli poison. Après aninga kufa zo tata makuna ote bosunga bo pesa mbongo soki ndi soka mela yango ye moko na pesa mbongo te amela poison poison na posa kufa mutu aza posa kufa fo bo aider a kufa bino bo bimisa mbongo bo pesa pona nini ma bo bimisa mbongo mutu yo babike mutu ebike ndinga manda lia nzoka ndi baninga na ye basala ki ye bacheli poison bokoko luka bo sauver âme. Mais yo mo vani pena na komi boma oye na 10e niveau ngomi sauter na sekuna lengana kanga ona simbo okokwe ya kuno kufi. C'est-à-dire congolais photos ana to lo baka vérité congolais to tika hypocrisie so le kambo eza mabe fo lo baka eza mabe après to pesi mutu conseil mais ate ya mutu asali mabe to appuyer na mabe lelo ya bakangi aza ye mokoti baye otoka ye ba oke na ye lokwa soki ntaba lokwa na niveau soto bazo kitsa ye bazo humilier aza ye mokoti. Mais na moni pe batu pe mosusu ba l'équipe ba sali pe ba live ba tche pe ba partager pe ba vidéo ngo ba komi même ko critiquer ndenge ba ye ko kangelela ye sali tango lobaki lobaki na yo ningi makambo ba tu sta ba ye ko kanga ye to ba luki lisusu o ba kongo ngo pe mboka ngo eza sali congolais to ebi lo to lukate bane ko ngai to zala na confiance na biso moko et puis to zala na position. Il faut tous aller à motivateur, c'est-à-dire il faut tous aller à biso zala yo photo lobaka ou eza vérité. Na lobaka na batu na sala live kutute na sala ka ba annonce na bisi batu boko mo vanda na bino ka wana pona makambo na bino te makambo asindi esali soki ni fali asali sali vi na yo mo zo eba contrôler ngote po lingo kipe mambo batu muta ba ko finga wana ba misuba zo critiquer ba misuba zo loba tango batu bazo loba tango musuba zo finga sindi soki ndenge ni zo kene so wapi mais ngaso na otala ba video na omona ba wana kofi bikolo kuto ndenge na omona ba susu makasi na kofi. C'est-à-dire, ils ont le droit de dire Batoubozo Loba, les chiens à bois, la caravane passe. Bakangi Manike, Azo mérité prison na Ewana, Azo mérité Kokangama wana, puisque ça est le cas. Batouno surtout bazan avec ça Bakangi Bangote, puisque ça est le cas. Le col a sali le cas, il faut Bakangai. Et herba okangaye ba oyokaye ta ba koyokaye ba oye ba place nini mabe zalaki ba ko juger s'il faut ko tikaye ba ko tikaye s'il faut futa amende a futa ba amende na cause ya likambu o ya salaki ememie na prison. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire ezana mutu mote na kati ba kolo ba kete ye ba kangi po ba to ba mitema mabe to po ba sindi ba zaina mbongo ba pesi non to ke na logique nanu ke ofingi ngai obimi singai na buzoba o meminga na ba dezon na ziba preuve na fundi ba okanga onano ta ba okanga yo to ko samba soki to sambi batali fait ya makambo to sambeleli soko bima ba otika yo soko ofuta ba mbongo ozo mérito futa ba mbongo ozo mérito sala ta prison ozo mérito la ta na prison et ça logique puisque tant ba buzoba on est les gars qui tout le monde a partagé hein. Batu nyonso ba balinga songi ba partager batu nyonso balinga ba via batu ba partager mususu ko bosa me biloko ezike na recho pour a partager mais ba kangi mais a consommer pe prison na e eza makambo o ya lobaki mtezo mema ekuna eza teke ba ye ozoye ba kosele makambo puisque mutu nyonso ta banana président de la république soka ta la réseau c'est kamona ki yango pe na ba atana ba TikTok so ba kangi azo mériter ba kangai. Mais après avoir kokanga ba sambisi ba kotika e so ba kotika ba bomaite ba kotika e mais ce ka ko futa ba mande a ko futa eza ba droit eza loi a ko salela yango comme ça e ko pesa ele somba la sima akota na buzo ba wana te soki pe muto afunda ki alobi a retirer dossier na e ali misae a sala yango a ko sala yango mais biso to ko zala wana te poto appuyer ba buzo ba lokola ba kanyi biso ko photo bando cotiser poto pesa avocat ke bimisa muto akota e na vie ya batu ya buzo ba yango na ninga na lo bana bandeko natani ba komo na bino ba publication te puisque boyebi biso tout na réseau mais na ninga na lo bana bino boko marabiko melate bo senga ka bisengela te bo lo ba pe bilobela te bo zala pe batuti tant to le karaboye bato batala biso bato pe balanda biso bazala bazoba te
balandela makambo nini toloba balandela makambo eza bato mosusu batondisa balive baotala baokomante eza te mpo yo osala makambo malamu mingi le natala omoi oyo baofinga meme na mutu na yo moto osala baémission yango na balive no baofinga o meme lokwa yo ozotanga na yo to ozolekisa yango wana me mingi omona bafingaka bakritike ezalaka yo omonaka batondeli nge ebele nasali stade nasali bercy me bakoti mpo bazoluka buzoba na yo nini ozoloba na yango na minute ngai na c'est-à-dire nde basengi bazosenga ye droit ya avocat pour na makambo ye moko asalaki siko biso bana poto nde photo sangisa mbongo poto pesa avocat pour ake défendre buzoba ya mutu asala tango biso bakanga ba famille na biso banani bakenda kuna po bakendo pesa bambongo pa ba avocat po bakendo landela ba famille na biso atana mayele bango basalaka. Voilà place na lingai na loba pona manike yango wana na benda bino matoi alors pona kokanga na ye eloko na sepeli vraiment te na kokanga na ye na moni yango ne teza un peu trop brutal. Est-il vrai peut-être ayaki ko répondre na convocation na été mais quand même tango batindaka mandat d'amener bakoya ko joyo mais nazo ka bango na ko ganga na ko tchaye na coffre na ko sala soki ndenge ni na ko kende soki wapi mais toza na pays toza na république toza na Montfleury toza na Gombe toza na Bandali toza na Kisensu toza na république na ebite bato baya ko kanga so baza ba BCRS puis baza antenne civile na ebite bato baya ko kanga soki baza ba soda ya unité nini puisque baye na mwa voiture na bango mobo ya pembe et ça même il y a la police na ebite bato baya ko kanga so baza bato batindi bango pena mission ko kanga à partir à la police to baza bato oyo baye o kanga ka na kombo ya mutu puisque ekangeli oyo na moni pe bakangeli notre sœur Manike yango en vrai bakangaka mutu bongo te tant déjà boye ko se présenter devant boza bato ya mibeko ti ba expliquer bino nde bosala bon tant que ça jamboka na mekaka ko expliquer bino batindi bino bapesi bino mandat d'amener bien mandat d'arrêt boko ya loko bato normal bo se présenter bozeli mutu abongami normal aza muibite aza criminel te abomi mutu te maloba na ende alobaki nde mutu ezokisi mitema bato yango etindi bato wana bafunda ye po baya kokanga ye tango bapesi bino convocation boya ko se présenter na tribunal yo yete bakoki kotinda convocation mususu soki batindi mususu oye kaka te nde bakotinda baagent baya ozwa yo siko po bakende na yo na force et na force wana ezalaka soki mutu aboyi kokende nde bakokokanga ye bakobrutalize ye tomona yango meme na bapoto bako kango ba balolo maboko ba tio ba kraka puisque ba moni ko ngola ka ba yo za yanke ba on baza ba agent de l'ordre ba na droit nyo social ba pesi ba autorisation mais déjà ba ya na tenue civile te na éviter pour boya na tenue civile faut boki kanga criminel pour boya na tenue civile faut boki ndukanga muyibi puisque bolete ayi ba ke bino de boza ba soldat tout ça bon na éviter mais na éviter ba to ba ya ki so boza bandeni. Et puis na ba langage ya kozala soda o batina ikanga mutu eza ba langage terre à terre wana te ya le roi bozo menacer eza le roi bo finga eza le roi bozo dénigrer boye normalement boye gentiment bozeli ya bongami azan muyibite bokotie na voiture a koti na katikati moko ake na mpanzi ya portière kuna mususu aye na mpanzi ya portière oyo moko na liboso na chauffeur bokei na ye place bozo ke na ye pona ni na Congo so boni bosali kambolinga ga bison so photo mona neti ke bino nde boye bosala bokanga mutu bozo filmer bozo tie déjà na ba réseaux sociaux na mission batindaki bino soki na chef na bino la police ayibisa bino ta boko ma bo banda ozoye ba image bo bando tie na ba réseau na bosambisi mutu te bino kutu pende boyo kangi peut-être boye bi penza te bazezani mais bo banjo kangi bono tiena ba réseau bo banjo poser ba question na kati ya voiture bo salise ba vidéo bo bani kangi ba photo na ba kraka minene wana bozo tchango na ba réseaux sociaux déjà asa mutu te asa nyamate c'est-à-dire azo mérité ko kangama puisque ba fundi mais quand même boza quand même na moi respect boza quand même na moi dignité ya bo moto ya moto c'est bazo sala bande ko na biso ba biloka bona ba este kuna tozo loba mais este ezaka ndenge to sala même na Kinshasa wana so bozo bandi ko toka moto déjà on dirait ndoki bandi ko mema moto ndira ucho boma
c'est boza plus que même bateau bazo sala ngona est pour bateau ya est wana pour na so bazana mawate plus que bazo tabamboka misusu baza même ba ebia te misusu ba minongo na biso te bakoye biseli kambo ko sala ngo mais biso toujours ba munoko moko pourquoi beaucoup ko maltraiter moto pourquoi bozo mima moto on dirait bozo kene na bateau pour bokene bomanyama ça dit armée na biso Congo bino bandeko oyo bozo lingalo bozala ba député bino bandeko bozo linga bobundela peuple bino ba master na babiso oyo lobi bozolinga pe bovanda na bakiti wana makambo ya kotala ezaba oyo makambo ya kolobela ezaba oyo makambo ya kobongisa ezaba oyo mboka na biso so ezobonga te puisque mutu malamu azozala te nga zo kansana za malamu envers yo OK yo epana vis-à-vis na ngai oza mutema mabe yo zo kansoza malamu pana nga zo kangai vis-à-vis na yo na linga yo te mboka na biso moye kende liboso ezozala te pona babiloko wana donc eloko na lingai na ebisa biso yango wana merci na bino ba oyo bozalaki ebele pona tolanda live na ngai lelo kala mingi te toza na ba semaine donc chaque week-end peut-être to bandoza na conseil des sages parole des sages comme année oyo ezama année ya kobeta kama solo na beteli biso li solo to ju témoignage ya mutu moko to tie to expliquer makambo ezokende afin que batu bazala ya kufungwama donc ba oyo bozo sengela manike SOS ke avocat sengi 1500 poto kende makambo manike bana poto bolobi nini batu ya bongo botika baje botika ba sembla botika ba ironie botika ba hypocrisie po biso eto zora ba problème mutote abenga batu po ba pesa mbongo soki osali ba be na yo osali buzoba na yo o consommer buzoba na yo soko sali nde mabe te eza problème moko boye ya normal ya santé ya makambo susu bato bakoki ya mitema malamu pourquoi pas bakoki ko aider mais so mutu asali buzoba na ye bolinga kokotisa bato tuna buzoba mutu te bolinga kokotisa bana poto na buzoba bato te bana poto bazalaka babanki te poto pe eza banki te ke place babuka mbongo yo osali buzoba no bazwi mbongo batindeli yo mbongo baluka yango mbongo basalaka yango soko salite okozwa te donc nalingi na yebisa bino ba oyo bolingaka na yebite so bana kisasa mutu bokoma yango to bana ya Congo mbokoma yango to pe na bato musu bana poto mbokoma na yebite mais pona biso nyonso sous sagement na yebisa bino ke bolongola ka déjà ba penser o bana poto botali la biso makam de bosala ba mamo live kuna botali la biso makam non so sali kam na yo etali mamo live te so sali kam na yo etali mama Denise Nyakero te o sali kam etali bana ya poto te osali bêtise etali yo na bêtise na yo po biso mona ba famille na biso peza ka mutu mo asali bêtise a consommer bêtise na ye donc on n'est pas là pour mususu kuna bo voter ngai bocheli ba voix lobi akomi yanke mususu pe kuna bo aider po lobi asa suma baba ndo finga pe bato e ba finga ba ki patin même ngata on a cette vidéo pe bo ya ko pe ko bima pété câble ba ni pe ko finga nga e ba okangisa ye ali bana poto bo aider po afinga ye mutu abato non ba eda bongo te aide basala na mutu a souffrir aide basala na mutu aza nango te aide basala na mutu oyo vraiment ezo senga ba aider aide basala na buzoba te donc bozala mikolo boye beloko ni bosalaka so ba mbongo ebele boye de ba famille na biso ebele bana ba problème to ba bana msusu na ba pays na ba Congo ba otanga te na famille na yo mo bana ba otanga te yo zo luko zo mbongo eda mutu osa buzoba na ye loba simalanga kozandoki ozandoki so ko sombe la famille no tasaka fufute mais ozana mbongo mais ozolingo vana na réseaux sociaux po otala bana ton ti buto pe afin que mutu soit buzo bana yo bimiso yede po ba mona neti yonde ochaka ba point ozandoki Yoni Mouzi à couleur d'Afrique ma petite sœur bisous à toi enfant de l'Éternel bisous à toi et nabandeko oyo bozalaki na biso elongo nani lisusu Iget Yoka Maria Valencia boza ebele bon pour citer que celle-là bahati Pascal Francesco première dame Francesco première dame na pesi beauté Diamante Love na Belgique na pesi beauté Ricky Moussiana na pesi beauté Richard Imamabanzo na pesi beauté associé de la paix boza ebele Maya Simutu na États-Unis na pesi beauté président Christian Siala Konde mon pasteur Jean-Denis Bondo Abraham na pesi beauté docteur Eric Nkoto na pesi beauté boza ebele
Nzambe apambola bino nayebi ke tozali tokomonana na batan oyo ekosenga biso tomonana na posa natika bino na moment oyo po après awa nazokende pa kulutu de Suza Santu ngongo elengi. Nzambe apambola bino tomona yomba ya siema.